mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Zemi ya Karim Mokonzi eza zemi ya Fere Gola eza zemi ya Fere Yvette Kalombo pe abongi na Congo Liziba. En tout cas, mokili oyo eza vraiment elengi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Donc, soki Karim Mokonzi eza na zemi ya Fere eza mabete. Eza pe lisumu te. Asali mabe moko na te. Bon, eza lisumu na miso nzambe mais eza mabete na mokili awa aboki pe mibeko ya leta te. Yvette Kalombo moninga na ye yepa koki koyina. Bon, mbote ba papa ba mama bandeko ba randonnette na ba rando pe bandeko nyonso balinga rando te na ba oyo bayina ba chroniqueur na ba chroniqueur ba animateur bino nyonso mbote na bino kozwa zemi eza mapamboli ya nzambe. Karim Mokonzi akanaki te mokolo wana azwa zemi. Bon, soki eza tisikoyo parce que zemi ekotaki azalaki deya na retard akanisa bomonaki befe nango ndenge esalaki na Allemagne deja. Alors Karim Mokonzi soki azwi zemi pe soki agarde yango na volonté na ye. Donc Yvette Kalombo moninga na ye parce que Fere ntango alingaka bima na filora na kanisa boyoka na ba audio ya centimètre baloba bien na audio aboyi kotia bango contact po azalaki mobali ya Yvette Kalombo. Alors lokola azalaki mobali ya Yvette Kalombo ye moko pe en confirmant avanda 3 mois na ndako ya musicien wana. Yango Karim Mokonzi pe alingaki kotia ye na contact te. Mais elakisi te soki Karim Mokonzi aboyi Fere azwa mwasi mosusu ke akokozwa na ye te. Non, akoki kozwa ye parce que ye aza camarade ya Yvette Kalombo. Ye abotoli Yvette Kalombo mobali te. Mais ye azwi mwa ndambu ya bonheur oyo Fere Gola apimelaki Yvette Kalombo. Donc azosala yango kaka na cadre ya bolingo oyo alingi Fere na cadre ya bolingo oyo alingi Yvette Kalombo. Bokamwa te nayebi ke Yvette Kalombo amona pasi na moro wana po mwana mwasi nyonso na mokili. Bon, presque nyonso soki ake kovanda na mobali amitikaka na mobali wana po mwasi alingaka makasi koleka mobali ningani. Mwasi aza na bolingo bien sûr akokosama na facilité mais mwasi aza na bolingo. Même mwasi atrompe yo akozala toujours na bolingo no koleka yo mutu ozwi ye. Yango wana Yvette Kalombo avanda 3 mois akanaki te avanda 3 mois aimagina pe te avanda 3 mois po amipesaki ye nyonso na Fere. Mais conséquence suka nango na 3 mois bakabwana esuka ndenge esuka. Alors mutu asufra ezalaka moko Yvette Kalombo. Yango wana Karim Mokonzi akoki kopesa inconnu to relation moko ya sika mobali wana po ye pe asepela na mobali wana
mais le kolaza mobala camarade na ye asepene bato mosusu akolinga mobala camarade na ye te tango bazala camarade tango pe baboyani ata sepelaka na ye mais akoki kolinga ye te po aza mobala camarade mais tango se ewumeli mobali yango mpe aza na mwasi na ndako sikoyo bokutani na niveau ya bamiziki oyo lisusu na niveau akomi so patron na mosala na niveau aida mpona makambo boye relation contact wana na amour mpe ye azalaka nango mpo bima na motu na temps molai bon bomesana. Alors Karine Mokonzi aye kobima na ye nakanisa na Hollande wana ntango babimaki motu nyonso amonaki esengo yango ndenge ezalaki. Karine Mokonzi azalaki na esengo bato bazalaki na fere bamoni azalaki na esengo donc zemi wana ekoti na mawa te ntango mpe bake continue na Hollande na Allemagne kosala susu amour bien sûr retard sekotaki mais basalaki yango vraiment na esengo de mwana koti na esengo mpe bilengi. Alors mpona Yvette Kalombo ndenge aza wana soki akosilika mpo biso na bino tokoloba mais soki tolobi te ekoderange ekosala mwa pasi moke mais ekopia esusi te ekopesi mpe mawa te ozo comprendre ekoderange kaka mokie soki tolobi te parce que ya vanda 3 mois azwi jemi wana te parce que mpe oyo azwi jemi camarade na ye mokili ekoloba ndenge nini ye azokipe oyo ya koloba te azokipe mokili na bakamarade ekoloba ndenge nini surtout soki Karine aboti wana nde ekozala susu problème mais Karine asali lisumu moko asali lisumu na miso nzambe me mpo aboti sans kobala mais asali mabe moko te na miso ya mokili mpe na miso ya leta abebisi mpe abotoli mpe Yvette Kalombo mobali te mpo mobali aza na mwasi abala aza mpe na mwasi mosusu abalaki ye mpe avant bima na ye bazwi temps molai babimi mpe na circonstance moko teke Karine Mokonzi azobetele batour kuna liboso ya lopango non babimi ndenge ezalaka chef na yo bomesani si mobimi na ye ndenge omonaka bato ebele babimaka na basecrétaire na bango na bapatron na bango na bachauffeur donc makambo wana esalamaka siko Karine Mokonzi soki azwi semi donc eza bravo mais Yvette Kalombo akomona ngo mwa compliqué ekoderange kaka mpona biso yango wana Karine Mokonzi ndenge aza wana akobota na janvier mokili yango eza susu elengi bon soki alongolaki yango te nazobandela parce que ntango azosuka na douche bon ntango mama nde aninga asala esuki bien sûr na vervier basalon eza nango na liège salon ezali mais apréféré mama na ye asala ye suki eza mpe kitoko mpo soki akoti na salon bato bakoya kotonda epuis nana mesani na motu akosala ye suki te yango wana ebongi mama na ye moko asala ye suki ndenge ezalaka na bato nyonso nsima nde akokokende kangisa to kolatisa na salon. Karine Mokonzi alakisi babouton alakisi batage oyo azemi na ye epuis alobi babando lobela ye bon na binemi na ye alobi atalaka bango te mais nayebi te ndenge nini nayebi ke babinemi na ye bazolobela ye soki atalaka bango te natali mpe Grace Mbisi kuna alobi asali nzembo ya sika na bajalou na ye donc Karine Mokonzi mpe aza na kati ya bajalou na ye Chantal Bola mpe aza na kati ya bajalou na ye epuis Grace Mbisi alobi bien mwana na ye bakokangi kaka foto na loboko na bajournaliste bakokende kuna kote mosu alobi mwana na ye na 4 mois déjà bandosimba micro donc ndenge nalobaki soki Karine Mokonzi aboti mwana akomi na 3 ans ya Grace Mbisi akomi na 3 ans bakobanda rando bamama na bango moko sa alobi déjà mais tozosouhaite bongo te
Karine Mokonzi papa ya mwana Ferré eza déjà bien asa musicien. Karine Mokonzi amesani na ba musicien ayebana na ba musicien nyonso en plus ya wenge po Karine Mokonzi azali wenge. Karine Mokonzi azali mwana ya wenge maison mère. Donc tous les musiciens bazalaka ba papa na été bazalaka ba yaya na ye papa na ye eza wera. Même a changé langage, bon a changé qui langage azako benge koko. Lelo Karine Mokonzi sa changé. Ko sambela e makas a komi même côté. Mais grâce à mbisi côté na ye azo continuer côté ya mais azo continuer koloba équipe na biso oyo ya monene oyo beta bale na Angola na kanisa boyebi yango. Fese première d'August, non première ngote. Fese libolo. Donc équipe wana monene oyo beta bale grâce mbisi azo continuer kokumisa ngo. Mais Karine Mokonzi ye akomoteya. Mais nanu namoni bisika teite mais alobaki ye moko. Alors sikoyo Karine Mokonzi tango bakobota bana na bango bakobana na barando wana problème wana eza nango nanu eyebani te soki koya soki zemi ya Karine Mokonzi ezaka. Mais eloko nde ya somo Karine Mokonzi akobota na janvier. Wata azwi janvier Mokonzi alongwe mwana ya Karine Mokonzi. Akomi même janvier wata. Est-ce asali mabe to asali malamu? Oh, lekeleke alobi eloko nyonso ezoya eza délivrance. Alobi yango atie mai na monoko te na émission ya Mombaya. Aza bien toujours na Watanabe akokende pe répétition ya Watanabe mais alobi séparation ya Watanabe na Karine Mokonzi eza délivrance. Jeli so nengi pazapa ya wata eza délivrance. Nengi yepe babengaki bango ba charge ya Karine esalaki passe mais eza sous délivrance. Donc likambo moko te ezosalama na équipe nationale eza malheur. Lekeleke soka lobi yango elakisi ekoki kozala bongo po aza nani coach Ibenge entraîneur papa Malongi boyebi yango soki 6 mois ya Malongi mbala moko koli olie communion obukuti yango ndenge ngana bukuta. Alors Karine Mokonzi siko zemi na ye po tango azwaki yango ngala yebi après na bazina semaine azwaki na yebi yango donc na yebi pe ka kobota na janvier. Alors soki Karine Mokonzi kobota na janvier eyebani pana nyonso babotama na janvier surtout soki aza mwana liboso mama na ye soki azoluka kombo apréférera pese kaka kombo janvier. Mokili yango en tout cas eza vraiment elengi. Soki lelo Karine akobota po nayebi sexe ya mwana kobota te mais soki aboti mwana mobali ezoyebana mwana wana keba akozwa kombo ya janvier po akobotama na janvier. Bien sûr janvier avant de 2 ans na Karine ndako moko akomi janvier wata mais véritable janvier akobima na libumu ya Karine soki aza mwana mobali. Lokola pe Karine aza na mobali te ozemi wana ekoti na ndako ya libala te aza mwasi officiel te ya Ferré yango wana akopesa mwana kombo oyo ya lingi. Et puis ntango akopesa kombo mwana akozwa kombo ya famille ya bango. Alors nga nalobi bien akobota mwana soki apesi ye kombo akobotama na janvier sikoyo Karine ndenge azalaka akopesa kaka kombo janvier poste no bino moko boluka. Bon inutile nga na batisa mokili yango en tout cas
eza vraiment elengi. Oh mokili oyo eza vraiment elengi. Bon, soki mokili eza elengi po okomisa Nzambe. Karine Mokonzi ndenge aza wana sikoyo nabakisela bino oyo ezangaki nabakisa non nakobakisa te tokontinue kaka na oyo nazolobela. Yvette Kalombo soki asofra akozala bien na ye, équipe nationale ekochange makambo. Grace Mbisi mpe akochange makambo. Karine Mokonzi mpe aza ya kolala te po ayebi bien adversaire na ye ya monene ezali Grace Mbisi. Grace Mbisi mikolo oyo azongi lisusu na scène makasi po se observer Karine Mokonzi bien, amoni avantage oyo Karine Mokonzi aza nango awa na poto na désavantage oyo Karine Mokonzi aza nango. Bien sûr vie ya Karine Mokonzi na Belgique eza sikoyo stable, aza pa ya mama na ye oyo abota ye, aza na ba grande sœur na ye kote mama oyo avanda na bango mingi pe aza sikoyo na banankasi na ye. Na France aza na Myriam Mokonzi, donc aza na stabilité moko boye. Et puis akutanaki na première dame aza marraine na ye. Mais Grace Mbisi sai observe biloko wana tout. Grace Mbisi ye kozala na Willy Etoka eza deja eloko monene. En plus azoloba même zemi na ye eza ya Willy Etoka. Toyebi te soki ya solo to ya lokuta, mais relation ya Grace Mbisi na Willy Etoka eza relation moko ya makasi. Ekozala ya papa na mwana, ya yaya na leki, ya mwasi na mobali. Yango wana Karine Mokonzi pe ye kuna pe sa observer Grace Mbisi. O Karine Mokonzi ndenge aza wana, à part kotala ngai, Grace Mbisi à part kotala ngai na mission, bango pe baditalana. Po nga nazanga na nga baviu, nazanga bato ebele batalaka nga, mais Karine Mokonzi, Grace Mbisi soki batali ngai te bakolala te. Alors sikoyo Karine Mokonzi sa observe pe Grace Mbisi, yango moni baotanga bakombo te. Donc Karine Mokonzi ye pe azoluka acrée biloko mosusu. Pour Karine Mokonzi ayebi bien na minute oyo aza likolo koleka bachroniqueurs nyonso, likolo koleka memi Grace Mbisi na minute oyo. Grace Mbisi pa yebi ke Karine Mokonzi na minute oyo aleki nga, mais ti disais-moi na kobete biloko moko ya somme. Donc Grace Mbisi aza sire na ye, ozo comprendre, ayebi bien ke bazo gagner ye, mais ayebi ke akolalisa ye. Yango wana atangi mwa moke biographie na ye. Bien sûr atangi yango mpona Karine te, atangeli Chantal Libola. Pour Chantal Libola avant d'aller liboso ba direct asalaki mission moko te, mais directement alakisi pe a rappeler Karine Mokonzi yebanga bien naza Grace Mbisi, atambula na bakari boye, naza na ndako boye, na komisiko na kata Paris, donc parisien. Sikoyo Karine Mokonzi ayebi yango, ayebi ka kutanaki pe na première dame, ayebi ke siko azovanda pa mama na ye, ayebi ke pona lite na Grace Mbisi ekosenga ndenge nini, pona lite na bato mosusu, po bato mosusu baza na poto na diaspora, ba journaliste, ba chroniqueur. Soko za moto ya monde rando te, oza Sainte Ingrid, donc kozala penza na guerre na Karine te na Grace Mbisi pe te. Ezala makambo mosusu bokozala ensemble, mais na makambo etali rando biloko tu bakozala monde moko te. Donc sikoyo Karine Mokonzi atalaka monde wana tu ya rando, monde oyoyo ya ba Chantal Libola, ba Mami Ngeni, bango bazokomisa toujours fese wana équipe na biso ya monene ya Angola na barando na bango yango mkezoloba ba mingi. Okomona kuna
Landine Osako alobi yango. Mamingeni a répété yango apanzi makolo. Et pesinga memi soif. Oyoyo, Josiane Mundele, akolakisa libomo boye, et pesinga sozo soif. Donc, bango tu bazo tangi la kaka wana. Mais, sikoyo, tango, et puis bango basala ka émission, et basa toujours na ba direct, na télévision, na internet. Alors, grâce à Miss, ça coince bango. Karine Mokonzi sikoyo ako compter bango te na général na makama minene. Ako compter bango na rando. Karine Mokonzi pe rando nezalaka différent et puis atiki rando. Akomi ko sambela pe akomi ko teya. Akoti sikoyo na monde ya kosala ba guide. Na makambo mosusu alingi kosala na kanisa. Bomoni guide na wana salaki. Na page na ye moko na lekokisi 100,000 te. Mais na ba page mosusu ekokisi 300,000. Donc soko sangisi ndambo o basali na Anse Lozolo. Na kanisa sekokisi 1 million soko sangisi ba site nyonso wana. Donc Karine Mokonzi azana makambo aso sangana sikoyo na bato bazana makambo. Alors grâce Miss ye asangana na bato bazana makambo te. Mais apasaka nde na ba chaîne mosusu o ezana makambo. Siko makambo grâce Miss azalaka ye moko. Ye nde muta créaka. Ou bien a passé bato a passé l'émission na oyo bozana makambo yebana to oyo ngosa la promotion. Donc grâce Miss azana stratégie na ye oyo moko créaka biso pe to yebi ninga créer la ngot. Karine Mokonzi azana be stratégie ne pe belé oyo créaka oyo biso pe to yebi ninga ko créer yango te. Sikoyo ba fan na ye mosusu neti moko asala ka émission alobi Karine Mokonzi fami bongama po sikoyo azolike contre bafan na ye bafana. Donc aza pe na raison po soki Karine Mokonzi akei bien te bafana tik na ye bakokende pa grâce Miss ou pe bakokende pa motu mosusu po rando internet eza équipe abale te. Bato bakokotikala bafanatique ya équipe nationale mais bakoki kotikala fanatique ya Karine te to ya Gel te to ya Leketsu te soko sali makasi te. Nakanisa bolandi bien Leketsu alobaki yango bien etikalaki moke alimwa soko azalaki muta makasi te ya nde lelo akomi boye te. Alobi penza ya solo 100% vérité parce que soki Leketsu kombo nezongi bon ezalaki na kaka soki ninga ko limwa te parce que asali makasi na ndenge nini bino moko boso mwana ngona net même bato bakendaki ya mabanga bazongi so bazongi elakisi te bazalaki occupé bamonaki eloko nini Leketsu akopesa lisusu po bango bayokana. Donc ndengi mpe ezali na Karine ndengi mpe eza na grâce Miss nakanisa grâce Mbisi azwi au moins 8 mois ou bien une année grâce Mbisi azalaka na se ya kokita. Heureusement azaka la grâce Mbisi azana biographie mo ya makasi. Donc tango ba elengi ya Congo ezosala ezokonya ko fonctionner bazomona image ya grâce Mbisi. Eza neti tango Karine Mokonzi azali grâce Mbisi azali ba internet ba site ebele internet ezali bato bazomona toujours Congo Mikili. Ozo comprendre. Donc ezolakisa babiloko ba site neti wana ba Congo Mikili ba grâce Mbisi bango ba komona bango e banokende toujours liboso. Bomoni de banokende même abungi une année e kozala nango mais ba fanatique ba chanzaka ba diminuer ba ke côté mosusu. Poza équipe abale te muta tika la libela non. O ezali net musique. Mutagoza lelo akomisaka Zaiko soki musicien moko Zaiko alongwa ke wape soka landine wana komisa orchestre wana to akena orchestre mosusu ndenge moko ezali na internet eza bongo ba fanatique bashanzaka yango wana oyo sikoyo ya Karine Mokonzi na grâce Mbisi toyebi ndenge okendele te. Mais oyo Yvette Kalombo na Karine Mokonzi toyebi ndenge okendele. Et okenda ngo malamu
soki biso totiki bango kale. Bon, soki zemi wana elongwaki wana ekolimwa nango na histoire, mais soki zemi wana Karine Mokonzi aconserve yango elongwe te, andima bota apesa mama na ekoko, abakisa bakoko na bakoko ya zanango wana histoire ekokontinue pe Yvette Kalombo akosouffrir pour premièrement Yvette Kalombo aza fragile. La kanisa soki abetaki lisola mama na Congo Liziba ezalaki te po azoba vieux, mais ezalaki eloko moko bandana âge wana 7 ans soki 8 ans tango akufa. Donc etikala na motema na mutu, etikala na mutu na motema te. Siko nenga sofraka bongo alingaka batu bayeba, donc na vie sociale na école na bango bekilike pa azana moto sabetela lisolo wana tango swanga, ou bien tango azalaka na makambo moko yebele ndenge moko na internet abeti yango, soki abeti yango salonga abetaki te po asala baview, ma abetaki yango parce que azwaki déjà choc ya makambo ya Gloire Olangi ndenge apopolaki ye. En tout cas azalaki abati ayi kokota makambo ya kodefendre Mike Kalambai, azwi susu makambo mosusu ou bien na téléphone ou bien na Facebook ou bien na boye à vis-à-vis ou biso tomoni te na oyo azwi na bémission esali ye sous choc po ye aza fragile asupportaka bachoc te, mais azobimisa toujours elongi ya makasi yango wana asalaki émission wana. Ntango asali susu émission wana epesi ye susu ndenge wana te, bien sûr balobelango mingi te, mais la famille no bien quelque part ou bien camarade ne ou bien ndekone c'est que balobaki na likambo moko puis basola likambo moko. Alors nga pe lisusu na émission mosusu wana na expliquaki moi moke en détail ndenge zemi ekotelaki na libuma Karine, na tindela ye pe video, mais na kanisa aignoraki yango. Mais ntango avandi na mayele na ye aye kocomprendre ke frère na Karine basalaki basangisaki nzoto pe bakontinue kosangisa nzoto pe ti lelo ntango mosusu bazokontinue kosangisa nzoto yango wana eza siko shoke lisusu ya makasi. Yango abungi mwa moke na Congo Liziba, abungi na internet. Bien sûr akokoloba abungi po alingaka internet te, non alingaka nango mais alingaka makambo eza na internet te oyo yo ekokokitisa ye to oyo ekokosala epasi po atambulaka deya na bashoke ya liwa ya mama na ye, bashoke ya makambo mosusu, bashoke ya vie, bashoke ya bolingo, surtout ya bato alingaki neti kaka fere tozolobela alingaki na motema moko akoti na ndako esuka ndenge esuka. Lelo yo atie camarade na ye zemi nanu problème te, mais abimi na camarade na ye akontinue susu kobima na ye et puis bazokontinue kosolola ye na camarade na ye. Yango wana pa na ye edérange ye siko ntango biso tokoloba, donc choke ekozala makasi. Bon sikoyo nasukisi awa mokili yango nde eza boye po vivre bilenge yango na ndenge nyonso. Karine batela mwana na biso, grâce mbisi batela mwana tozela mikolo koya ndenge kozala. Ciao. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.